grâce temo oyo ezoleka na ndeko mobali da Costa ezali buzz. Ezali buzz ya kosakana te. Soki naluki na renseigner na yeba yango ezakaka pona longola Malika Mania na makambo oya bango wana. Malika Mania aza camarade ya Grace Temo, aza camarade ya Moura, pe aza camarade ya bato ebele. Mais si na solola ki deja na Malika Mania, biloko mususu akota te, surtout lokola si na tindi lettre na famille na ye, na kanisa boyebi relation ya ngai na Malika Mania, na koma ya ye mobali. Alors, yango na lingi te akota na biloko wana. Na sali tu na renseigner na bato mususu na Malika te, mais na yebike ezali nde buzz. Donc buzz ya kosakana te. Boya na explique bino yango. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndenge eza boye, na zwi benfo na source, na koki ko detaye te, po bango balingi ba continue bezango, pe bezango bo tikala koyeba te ki eza buzz. Donc, Grace Temo, azako luka ba buzz, mwa banda kala, ezako simba te. Mais alors, Grace Temo, selo benfo na zwaki, ye akanisaka. Ndenge Karine Mokonzi baboyanaki na tigre, azongi na ndako, ye akanisaka ngo eza buzz. Sikoyo, abule ya tro, ezala buzz te, adesidaki asala buzz. Yango wana, ba mikolo bakutananga na Da Costa, na tango yambaka Da Costa, bazalaki ko prepare scénario yango. Donc Da Costa ndenge aza wana aza metteur en scène ya buzz oyo ya Grace Temo. Donc nyonso wana eza préparé. Malika Mania bayebaki te. Moura de la presse ayebi te. Alors Davina pe na kanisa ayebaki te. Mais Da Costa na ye Grace Temo si ba preparaki scénario yango kitoko. Yango nazo senga na Grace Temo, en tout cas, buzz eza bien. Okoko créer likambo nyonso eza bien. Mais Grace Temo oyebi bien. Ngasi na komaki lettre na tini na famille ya Malika. Même yo okamwaki papier yango o na komeli lettre okamwaki. Po kanisa ki na kokoma na n'importe quel papier to na kokomango na machine na kanisa tango sololaki ozako kamwa même okaki na makambo Malika lobaki na yo. Tu penses que ngani na tabo nebi mobala Grace Temo? OK. Si combien de fois on a dit mobala Grace Temo, combien de fois on yeba ba vie na ye oyakati. Alors yeba opesa respect na camarade na yo. Même yemoko azolo bango na mundoko na ye. Alors Malika Mania azana makambo ebele o deja ayebi ngana lingaka te. Yango wana Grace Temo éviter ba buzz na yo na ochaka Malika na kati. Soko moni na bebisaki tananga nazwa porte plume po bato ebele awa na poto bakomaka susu na porte plume te. Loba koma na bik moko ezana mutu neti porte plume. Mais bakomaka na porte plume te. Ngana zwi porte plume pona koma lettre ya kosenga me maboko ya Malika Mania na famille na ye pe na tie na kombo na ye ya mboka na kanisa omoni ndenge na komaki yango. Alors
papier wana pe na komelaki eza n'importe quel papier te. Ndengo moninga na komi na porte plume oyo penza ya 1939. Alors soki na komi na porte plume ya 1939 sikoyo papier wana ali Tomore River. Papier wana eza ba papier moko ya collection moko ya kitoko. Yango zomona na lobaki na Malika tango lettre komi fo ba sukula maboko balata ba gants o na tchaki na kati pona kotanga lettre. Ya kanisa keza na maladi walo ebimi sikoyo. Mais non, ezalaki pona kobatela papier pene écriture na komeli. Yango grâce temo bimisa yangai fiancé Malika Mania na biloko na bino wana. Soki nga na pona ye na kanisa omona katango alobaka, omona ka mayele na kapasité zanango. Bien sûr, asalaka biloko tu o bato basalaka. Mais foko yeba Malika Mania aza mwana moko mayele a raisonnaka na vitesse yango na poniye. Même bato ndeki ba peksenga akokimanga un jour. Mais esoleli na ye, elobeli na ye, façon ya ko raisonner na ye. En tout cas, na yebisi ye ayakaka. Awande azalakaka soki pa nga kima. Na sina lakisaki ndenge kosala. Akokima nga après 3 ans, après 5 ans. Soki nga kima nga 20, sina lakisaki pe ndenge kosala. Soki pe ko wumela nanga alinga changer vie, ako toka bon après 10 ans na lakisaki pe ndenge kosala. Alors Malika Mania nangai eza déjà bolingo confirmé. Yango na grâce temo soki naza ko belela boye na 5 continents ya planète tozali elakisi tika yangai Malika Mania motema nanga motimisi nanga bolingo nanga kimia surtout lokola na se présenter na famille na tindi lettre bakoma na n'importe quel papier te na komiango pe na porte plume ya 1939. En tout cas, respectez ndenge na koti na famille ya Malika Mania. Na sukisi awa message ezakaka pona yo grâce temo. Ciao. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasi sabatu batampo Ezatuli. namoni na tapo coach Gisnon aussi Yokatuli. Mama, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? bolimo ozasu tobungi nakobima na porte te kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, ça me la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment.
ngambo naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama ta aye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.